Matière ekoti ba villageois bokota. Boza wapi bo matière nanu ba volume to solo la. Bandeko na ngai boya oyebisa nga nanu Fabregas le maestro akie na ye wapi. Fabregas le maestro atiki miziki ou bien situation eza ndingi parce que tozo comprendre te. Bandeko na ngai Fabregas aye kaka eza lokola moto bando pela et puis voilà c'est fini. Naomi tout nanga moi personnellement d'où est parti l'artiste. À côté li wapi, à côté wapi, à qui na wapi parce que Fabregas le maestro aza li sous-souté. Tozo yo kaye li sous-souté. Fabregas le maestro après kaka concert na yo a beta ki na Barcelone, je ne sais pas ce qui a comment azala ki moko dessus de lui-même à longwe penza dans game. À un moment donné, Naomi tout nanga moko où est parti l'artiste? Parce que l'artiste azo yo kana li sous-souté, azo na je ne sais pas comment dire. Comment azim na lo bande nini bandeko na ngai ba villageois boko tanto solo la boy bisana nanu vérité nini ezoleka na leader Fabregas le maestro nini ezoleka penza na miziki na ye nini penza ezoleka na carrière na ye parce que normalement qu'il est là oyo nde lingaki siko moto epela après avoir banzembo ba travail ba temps en concentration ba temps à cause à la focus tant oyo nde lingaki ta ba Fabregas wana ba briller. Est-ce que penza tant oyo nde ta ba retraite ba Fabregas? À un moment donné Naomi tuna eza ndenge nini Fabregas nini ezoleka na carrière na ye nini ezoleka na miziki na ye nini ezoleka na biloko azosala parce que toye koyoka kaka ke l'artiste je ne sais pas comment dire l'artiste a disparaître kaka boye bandeko na ngai eza nini penza o ezoleka na miziki na ye eza nini penza ezoleka na carrière na ye après avoir kaka kobeta concert wana bino mo boyebi ba polémique moko boye oyo oui mususu tozo comprendre yango oyo lokola ba artiste oyo babando yemba na orchestre na ye comme Bina Filé NM Care aye na ba solution kondisa nzoto na NM Care po na libela problème ya accouchement mama ata na 70 ans na NM Care okosimba mwana zongisa esengo na libala tozali kosunga éjaculation précoce tozali kosunga impuissance sexuelle faiblesse sexuelle na NM Care esengo ezongi na libala na NM Care masolo carré na NM Care tala ndenge etelemi masolo evandi na NM Care ozali na besoin ya kobika na bokono oyo nazali kotanga tension AVC cancer ozali na mwana to pe yo moko mokolo ozali na problème ya épilepsie owumeli na maladie ya tension owumeli na maladie ya cancer ozali na problème ya hémorroïde kobosana te benga biso na NM Care solution ya libela ndeko nango ozali na batache na nzoto yaka kobika awa na NM Care kimambangu okozwa lobiko. donc wana tozo comprendre que non voilà malgré toyebaka lokola nga mo personnellement nayeba penza nini oyo elekaka entre bango te nayeba penza suite ya likambo na bango te mais ça se comprend pourquoi Bina Filé azali artiste azalaki artiste na orchestre na ye donc ça se passe toujours comme ça dans les gammes ebandi epa bango te bino mo boyebaka Ferregola azalaki pa Wilson Fally Ipupa azalaki pa ya qui encore ye moko atrakora mano Koffi Olomide et puis ezala mwa chichichi oyo eza na se alors ça se comprend guerre oyo amikotisi na Fally Ipupa guerre oyo amikotisi na Robinho Mundimbu esali ke e affecté carrière musicale na ye et surtout amikotisaki na guerre wana ayebiki azobela kilelo oyo ekomi kote cher kaka ye moko héritier Watanabe aza na guerre na ye vous savez bandeko na ngai moment donné toza batu baguerre na ndenge ka mutu kinga oswana ete o eza c'est la chair ça peut arriver que non voilà
ngana mutu kingani et simbakate, oui, c'est tout à fait normal, ça se comprend. Mais koza mutu mo boete que non voilà yo mi kotisi na ba guerre mo boye belé. Alors ba guerre Fabregas a mi kotisi ebeli et affecté pensa carrière musicale na ye. Sans vous mentir bandeko na ngai, ezana ba artiste mususu oyo na kolinga natanga ba kombo na bango air oyo tant oyo nde fallait ba briller. Ba artiste lokola ba Fabregas le maestro. Héritier Watanabe, ba Robinho Mundimu wana, hein? Air oyo penza tant oyo. Delinga ki tant penza danser na danser. Ezala ki tant oyo ke to tika la kaka fali ipupa, Ferregola, Inosbi, Gezma, te ba mususu oyo oui. Ba sala ki nakala. Ba Fabregas oyo ya Yamado, Fabregas oyo ba ki Fabregas ya Yamado. Ba Fabregas ya Mon Paul, moi je vous ai toujours dit Mon Paul wana eza chanson nanga préféré. Ya ye moko le maestro. So na yo ki yango boye, surtout ndoki na otala pe clip, yo nalela fort. Mais bandeko nanga ba Fabregas wana tobosani bango. Fabregas a disparaître na game kaka boye. Après kaka concert na ye, oui. Biso zo toyeba tike concert wana elekaki bien te na ndenge bato ba répondra ki ebele te, mais cela ne veut pas dire qu'il est découragé l'artiste parce que nos échecs et ça nous enseigne à ça là ba effort que la prochaine fois échec ezala na nzela na biso te. Mais je ne sais pas comment est-ce que l'artiste échec wana alingi azwa yango lokola comment est-ce que je peux dire et découragé définitivement, je ne sais pas comment dire. Qu'il est là au Fabregas, le maestro, a disparaître kaka boy na game. Je ne sais pas. Pour la ngai, Naomi, parce qu'il n'a pas de loko depuis Kala, et loko penza, ils ont affecté la carrière à Fabregas et sa guerre. Parce que, et comme à niveau où l'artiste ne se concentre plus sur sa propre musique, a comme les cas sur le média pour que à répondre batumo boy babwa kelia qui est bajeton en tant qu'une star, un artiste connu. Tant que les cas sur le média, que la qui album na yo, nzembo na yo, asika projet na yo, zanango peut-être un concert, ozo les cas pour que répondre bajeton. Des biloko est affecté carrière à Fabregas. Et qu'il est là, oyo sa victime. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bonjour, le plaisir, c'est vraiment important. Voilà, si c'est toute votre première fois, tout comme Balanawe Aliboso, il y a la chaîne Nabiso Oyo, Inès NM officiel. Je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout, Bobo Sanakate, cliquez Nangonga ya notification. Comme je l'ai toujours dit, Malamu Yangonga ya notification zalaka à chaque fois que Inès NM officiel a kobando publié ba vidéo ya sika, boza la notifier. Abonnez-vous massivement, bandeko nangai. N'oubliez pas de partager, commenter, liker. Cela nous fera énormément plaisir. Alors, tu évolué dans le dossier Nabiso Fabregas le maestro. Où est parti l'artiste Fabregas le maestro? Fabregas le maestro, baguerre, oyo ami kotisa qui est moko et affecté carrière musicale naie. Lelo Fabregas, à se rendre compte, non, voilà, Nassili, pourquoi? Vous savez, à un moment donné, bandeko nanga, ata baguerre, ata barankine, il faut ba muto ça na rankine. Kilelo o na musique amboka na biso, o telemo sala rankine na Ferregola, o telemo sala rankine, tous sont vrai, o sala rankine na fali popa. Yeba déjà que musique na yo ekiti. Pourquoi baza bato ba o chômer ya musique amboka na biso? Ba artiste lokola ba fali popa wa. Baza au sommet bango ba diriger game. Tina ba fan na yo, baza ba fan na ye. Mais yo linyo mitia na ranking na muto aboye. Ozo kanisa pona nini, ozo kanisa nini pona carrière na yo.
parce que air moko bato peut-être oyo balingaka musique ya l'artiste peut-être balingaka pe musique na yo mais na kindenge kaka omikotisi na guerre na ye okomi na niveau ya koperdre na bato wana air moko na bato na yo parce que bato na yo baza bafan ya l'artiste lokola Fabregas wana amikotisi nde na guerre moko boye oyo ye moko akomi oregrete vraiment ekomi peut-être moi difficile pour na ye aloba non voilà nalembi na nga lokola kaka bokecho ye moko alobaki nalembi na nga nangi nazonga na nga kini nalembi kofinga donc ye pe assez hein se retrouver na niveau moko boye peut-être akomi comment est-ce que je veux dire incapable ya koloba non voilà nalembi na nga baguerre nalingi na se concentrer na musique na nga bana vinalova toyebisana nanu bavérité nalingaka Fabregas mingi soki bomoni mpenza dossier oyo nasimbi yango na mabo mibale pourquoi parce que j'aime l'artiste j'aime son travail j'aime ce qu'il fait nga nalingaka Fabregas makasi mpenza malgré aza parfait te aza na mabe na ye mais il faut toloba vérité pourquoi carrière na ye eza danger tozomona ye te na game ntango baninga baobunda ye aza nanu te na game banzembo ya sika eza te après savoir kosala échec toloba vérité concert wana Fabregas ezalaki échec bato barepondraki makasi te après babiloko abo en tant qu'artiste abulaka non ermonami retiré. Vous savez, non, voilà, je m'en fous, je m'en fous, Kobomara Mutomususo, Jo Moko. Fabregas, le maestro, pour qu'il continue la musique, il faut que la guerre ou la zanango. Ata ranki nezalaka mabe na bato ebele boy. Ye moko Robinho ba solo la kate. Ye moko héritier ba solo la kate. Ye moko qui encore Bina Filé ba solo la kate. Ye moko Fali Poupa ba solo la kate. Au juste. Boko évoluer ndeni. Zalata na mutu moko na rankin. Problème te. To comprendre. Yo moko bato 4 au soir bango te puis ba artiste baza na game. Baza bato makasi pe na musique. Comment est-ce qu'on évolue? Parce que la collaboration mususu ezaka ba collaboration ailleurs tende sala que l'artiste non a évolué. Et mususu ezanga esenga ba collaboration bato mboka na yo. Ba bato wana baza parmi bato ba briller. On collaborer na bango ndeni. Nde loko ezo affecté ba artiste na mboka na biso ebele pourquoi ranking eleki ko le kata ba connexion ya bien. On peut évoluer ndeni. Et ça, les artistes nous sommes morts en abysso. Bazana ba connexion ailleurs. Oh, peut-être tu peux dire non, voilà, moi je nazala rankilier na bango na kosala ba collaboration nanga ailleurs. Ba artiste mususu pour que osala bango ba collaboration ba tout na ka ba artiste to no moni ni masa na mo boya pays na yo a bien ngaki ngai to sala collaboration mutu wana so na été. Est-ce que oza déjà na boule na mutu na ke no mutu wana akolobaki non voilà c'est dima collaboration. Akoboya yango. Lokola ba Fali Poupa za mutu mo bo azana ba connexion ebele ya libanda. Toza ba poto kuna ba France, ba Amérique, na Afrique na biso ba Nigeria, ba Côte d'Ivoire azana ba petit na ya 4. Okolinga ta collaboration mo bo na mutu apembeni awa. Akotuna non ve Fali Poupa position za boy. Mais yo za rankilie na mutu wana. Akotima ndenge ni nakosepela ndenge ni nakobeka bona oloba ke Fali akosala ngote. Ça parce que nabi Fali très bien. Oh ça kaka exemple na oloba. Bomona bandeko na ngai. En tout cas Fabregas c'est famille a mis longola penza ye moko na ba ranking wana a ko évoluer. Ils ont affecté penza carrière na ye voilà qu'il est là oyo to comme regretter nga moi personnellement pourquoi na reconnaître les sous Fabregas té na game. Je ne sais pas sur gazu na retraite, je ne sais pas sur gazu na concentration. Tant mieux pour lui, ce gars a la concentration. Mais, Atikande Barankinoana, ça va évoluer sa musique. Et surtout, Azam Moutazan orchestre, Azayem Baraye Mogote. Donc, Azana Batuna Simanae,
Donc et quoi affecter pe bato na bino mo boyebi. Donc c'est un peu ça bandeko na ngana ndenge mabete ba Villanova wana famille na nga penza bino mo boyebi. Voilà bandeko na nga, comme je vous ai toujours dit, banda pesi laka yango tokomi na suka lelo partage na biso. Merci encore une fois pour na kozwa temps bino landa biso du début jusqu'à la fin. Penza ezai plaisir pour na biso. Merci pour na liker ou partager. Permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine. Ciao.